patinetemo oyo patiemo moindo atana patiemo adekundima patinetemo oyo patiemo Yo pedi kolobango Ebatinie Na batango badiagre Nyoto emo Yo de la kaka emo Ino mokolo yekwa koya emo Bonsoir chers amis téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé Message TV. Vous tous qui aimez les sports, et nous sommes là dans notre randonnée habituelle de tout le lundi à partir de 22h et la rediffusion le mardi à partir de 6h sur la première chaîne chrétienne dans l'espace francophone pour vous parler sport en entièreté, sport en général. Nous sommes sous la cathédrale à la présentation. Un grand merci à l'équipe technique Costo qui nous tient compagnie ce soir. Merci à Amigos Macampas, à la prise de vie également, à Chanel Kayembi. Un grand merci à Montréal de tous les jours, de tous les temps. C'est lui d'Assoumani Lola qui est là, la réalisation. Merci beaucoup. Merci aussi à mon directeur. Très aigué, à la moine bien au boy Salimukinayo et pourquoi pas à mon vieux leader Motoyambo, l'homme intégragiste craignant pour cet espace, l'archevêque du Congo, Poutino Fernando, merci beaucoup, ainsi qu'à sa belle épouse, merci beaucoup et à tous les sportifs, à tous ceux qui aiment les sports, je suis là pour vous tenir compagnie, je suis là pour vous communiquer la bonne humeur, pourquoi pas la gaieté et pour vous informer sportivement. Une fois de plus, bonsoir chez vous. Actualité, comme vous le savez, est dominée, mais avant, aujourd'hui, nous avons vraiment un symbole, makasi pour 2016 na osala sport na nga lokola liboso te. Donc il faut innover, il faut changer, il faut pas comme tous les autres. Dès que vous avez tout sengi éléments, tu as des actualités, tu as équipe qui cette fois-ci na conseil à mon vieux, les vieux qui assis babi openda bisonyo so muto boye za na été ya fefe kabulo vie na respect. Merci pour na ba innovation, merci pour na ba toli na ba qui na changer na système na ba qui tout numéro nyonso ya lundi donc to wando kende ko luka ba historien ate bato alikolo koyo yebi oyebi ka renaissance botami delo oyela ozana histoire te et l'équipe na biso za ndeni za o chape makele te ngana ba ki comme TVza radio TVza bigili na lokini penza na source ndena yebisa ki bino que to luka bino bo comprendre que non ayebi masolongo po atatonner ta oloba tellement bien. Il y a une ligne de complicité avant tout banda masolo ndega ezalara ya Amigos Macampas à permettre na pesa bonsoir na invité na lelo auto beta na ye masolo ya bale en général Amigo Macampas permettre na pesa bonsoir ya kondima à peine ngada pas asali mwana honneur yambanga na équipe na mobimba poto sala émission ensemble na ye mbote mingi mwana na ngai mopati sango sasu. Merci papa Oro s'est présenté na biki lomino ezana moyo boye ba déjà sport bazola na biso tondo mingi biso tozali na songa ntela mfumo kusukiambo nzala mpanda na ngola sinzela epai oyo baboya ya mosala ya mfumukimango ya 1921. Ok boko bimusala ya mfumukimango ya 1921. Papa Kulu nalingi Papa Kusu, merci Papa Kusu kuna lelo matolingi ozo pina tango ya kobeta lisolo po ba kepele ba yeba te historique histoire ya football na mboka na biso République démocratique du Congo ba ndenge surtout précisément la ligne o expliquer biso pena vite na imana donc des grands clubs na biso po biso toye koya na masula ballon to rara ke vite na imana ezala ki club moko
ya papa Raphaël elelo koma vita okuneke imana papa kusu ezalaka ndenge nini matondo mingi soki okoloba vita na imana botika dragote pamba te masano wana bakotisaka yango na baekole masano ya motopi bakotisaka yango na baekole bazosala na baekole lokola tozalaki na kati ya colonisation batondaki stade Reina Street tobengi lelo stade Cardinal Malula nsima nango baye mpe kotonga stade Roi Baudouin oyo ezali stade Tata Raphaël obosana te ke bafrère ya école chrétienne bango nde batongaki stade Vélodrome ya Kitambo donc ezalaki lokola stade ya bapère basango stade Reina Street bongo stade Vélodrome nde stade ya bafrère ntango bazoloba stade Vélodrome omoni bamosusu balobaka Vélodrome te Vélodrome parce que ezali na eteni oyo bazosala course ya vélo soki okomona stade wana okotala ngo malamu okomona ete batie bagradin te donc ezali bazosala tour ya vélo na eteni oyo wana nsima ya kosala bastade wana nde bongo Tata Raphaël de la Keti nde bayaki bongo kosala baekipe elongo na société mpe mosusu esalaki baekipe na ntango wana baekipe ya baekole mpe ezalaki nde bongo bayaki kosala ekipe ya renaissance yango nde lokola bajoueur bazalaki ebele bajoueur mosusu bazalaki kobeta te na kati ya ekipe yango ya renaissance mpe bongo kolandela lolenge ezalaki mingi na penchant ya basango parce que père Raphaël de la Keti ye lokola azalaki en tête nde ye kobota scission eboti scission bakabwani ngambo mosusu epai ya père Raphaël bango père Raphaël asali daring oyo bazwi daring ya babelge nde bapesi nkombo na daring ya Kinshasa sikoyo ngambo mosusu nde basali renaissance oyo eza sikoyo lokola nkombo yango renaissance mbotama ya sika oyo wana sikoyo ezwi mingi population na eteni ya baye batangi mpenza te po na ngambo ya daring ezalaki sikoyo compose mingi na bana oyo bazotanga na Sainte-Anne donc kuna na Anne kuna na ville na Gombe na gare centrale kuna na bamaître toro na osepela moko mosusu lokola papa Ngombe aza nano na bomoi okende kosala ye interview amosolo na bino mingi makambo etali bana ya oyo bazotanga na ekole ya Anne kuna ndenge nini bazalaki mpe na kati ya daring mpe bongo bayesiko ya renaissance nde bango wana lokola bayaki mingi na ngambo ya boyindo bakumisaki bango sikoyo mingi na baye bazalaki batangi mingi te bakumisi bango mingi na baye bakoti te mingi na makambo ya bosango donc esali sikoyo lokola te bale ya renaissance bake mingi na ngambo ya population bana classe mingi mpe baevolue bazokumisa mingi daring mais sikoyo baye bazali lokola badésœuvré baye bazali bato oyo baza kovivre na kati ya cité bato oyo bongo bango nde bakumisi mingi sikoyo renaissance bacommerçant ntango bamoni te ekipe wana eza makasi nde bacommerçant mpe ya baportugais batie mpe miso na bango na ekipe wana baye kozwa yango en charge lokola mpe papa ya Pasteur Coutinho Fernando ye mpe azalaki parmi bakomite
ya équipe oyo wana nde bongo équipe wana lokola ezalaki kolonga mingi nde wana sikoyo baye kozwa kombo ya Victoria Club lokola Club de Victoire lokola bazalaki kolonga mingi nde bongo babengi bango mokonzi ya terrain lokola ba commerçant bakotaki mingi na équipe yango babengi yango équipe ya bana ya mbongo donc bato ya mbongo lokola sikoyo on ebandeli bazalaki kolata rouge noir sikoyo balongoli rouge noir bakomi na vert ndombe donc vert noir lokola bamipesi sikoyo na boyindo donc bakolo mabele ndoki ya ndombe donc lokola ndoki ya moyindo aganyaka mpona nini mpo mabele eza ya ye aganyaka mingi mpona nini terrain eza ya ye aganyaka mingi mpona nini mpo aza na mbongo aganyaka mingi parce que spiritualité eza epai na ye nde bongo azwaki basurnom oyo wana ya ndoki ya ndombe mokonzi ya terrain sikoyo ngambo mosusu kuna mpe Daring esika ye mpe azalaki ye sikoyo Daring lokola azwaki vert na pembe ye sikoyo azotya Daring lokola motema pembe yaza motema pembe sikoyo ye mpe akolonga na nini na imana eza matiti donc lokola kisi imana matiti mabe akoya kozwa bakombo mosusu Daring Faucon ainsi de suite mpe bongo na bongo donc tala sikoyo lokola bautaki esika moko bakabwani ntango bakolinga kokutana eza lokola basango na bato mwindo population ya boyindo eza na ngambo ya 20 club bana classe mpe basango to mindele baza na ngambo ya Daring sikoyo match nyonso ya Daring na 20 club ezalaki likambo ya benda bika sikoyo koya kobakisa bana ya bafrère ya boma à partir ya boma baye Matadi Dragon ezalaki équipe ya bafrère nde bongo bayaki na Kisasa bakomaki lokola misato tokomi na Daring na Vetle bango bandongwanaka me babandaki na bana ya basango na bana bafrère donc omoni sikoyo Dragon soki akobeta na Daring eza lokola bafrère na bapère bazobeta donc nani akolonga soki Dragon aza kobeta na 20 club eza lokola bafrère bakobeta na bayindo soki 20 club akobeta na Daring wana kutu nde somo bombanda mpo bango bauti esika moko nani alonga moninga Daring kutu aganye na ye Dragon mais Daring akoganye 20 club te 20 club aganye na ye Dragon makoki koganye Daring te kolandela bokasi ya bisani mais Dragon malama polani kutu na 20 club makoki kopola na Daring te po basango na ba frère tala mwa mokela mokuse masolo oyo wana. Ok, merci Papa Kusu bandeko bana na kati ya émission ya biso température sportive moni nde na nsai na ebandi donc awa toyebi na ko se ressourcer toyebi na epa ya moto ayebi masolo ya bale ozomona zo hésitation donc pour ayebi pene mambongo zoloba eyesala biso bien yo kutunga masolo ya bale moni eza bien kopusa na pembeni ya bato bayebi bo histoire et surtout biso tolingaka bale ezosalanga bien neti maman tu le bas pour la vite oh donc biso yo kato barabana ezala ndi lelo Papa Kusu a expliquer biso vraiment eso sala biso et c'est mon makasi tozoko ba Papa Kusu est-ce que tant bino bozalaka depuis tant ba équipe ozalaka créer na tango kala wana ba derby wana ndenge koma lelo na tango na biso vite so razo bete na imana il faut sécurité za makasi pour ba obanga ba besoin de bosalama bazobanga mobulu est-ce que na tango kala pi ils allaient en démon qui va derby ou les possibilités car toujours étincelle dans l'air Papa. Te omoni na tango wana penga mobulu na eza basanote bopoli na esengo atako kopoleza la kanda me bato bapoli lelo batie likia te
na moleka oyo ekoya bakolonga nde bongo ezalaki epe na ntango wana lokola ezalaki na époque coloniale mobulu ezalaki mwa mpasi mpo sikoyo eloko eza kosala oyo nyonso bozomona nini mbala mosusu koimite eteni ya mindele mbala mosusu kivoyu eleki mwa mingi lelo mbala mosusu bato bayebi ntina ya masano te na ntango wana vita kobeta na imana to ve club daring me ntango baza koya kuna daring azoya na banzembo na ye ve club azoya na banzembo na ye na ntango wana ezalaki na ve club biganya soki boganye soki bopoli bakoyebela bino ve club bipola soki daringa poli daringa bipola ezalaki lokwa bongo masano ezalaki boye na terrain ngambo oyo bati ya bango basani ngambo mpe batie basani bango moko nano bajoueur baza kobeta mpona couleur bazobeta mpona prestige babeta kitoko me lelo bale ekomi molimo mbongo bale ekomi lelo bokoki bopola te boyebi kopola wana te toloba bale eza ya kobeba boke kobeta boke kotala lisano ya ndembo boyoki ate elengi te ata bolongi me elengi eza te kutu mwa moke mikolo namoni baleki bameki kozongisa mwa moke lere wana ezalaki bon ntango ya bakulutu soki ozoyoka ebumba na ngambo ya daring soki ozoyoka mokuna troué na ngambo ya vita wana ozomona biso toza nano bana mike tokoti nano kokende kotala bamatch na stade te bozoyoka na bakulutu bazoloba kuna ebumba ntango ozoyoka ngambo oyo bashere mondenge boyoki badela koko bamalingwendo bakulutu na biso bazali omoni lokwa bozosala baémission mpona kolamusa makanisi ya baleki lelo bakulutu mosusu bazali ngakisa le premier animateur oyo abandi animation ya bade ndenge baanimateur bazali papa kindombe aza na bomoi maître toro parmi bajoueur ya kala ya daring bazali na bomoi il faut kointerviewe bango il faut bosalela bango babuku bapapa edi akwete il faut bazala moni bobeta masolo côté physique bobeta pe côté spirituel moni lelo sport na biso eza kokwea mpona nini parce que bobosani bayebaleka bobosani bayebaleka non na bokuse bale ntango ezalaki kobetana na ntango ya kala boke pengana amoi décision bouti nango na ndako lelo tokoganye soki boganye fete ebandi bobandi koyemba bosoki bopoli bozongi na bino ndako epuis bamosusu babebisaka bale eza baarbitre so babebisaka do makambo ekoma arbitre bakoma kozwa bambongo nyonso wana ebebisi sport epuis mosusu komona badirigant mosusu alingi ekipe epola te aza kocorrompre olie atika baterre bazala makasi corruption soki bokotisi yango na masano bobomi masano po joueur asala makasi te bakokabele penalty te noni na ntango ya kala moni bajoueur bazobeta na terrain bazoluka victoire azoluka ndaye soki agangi ndundu kumpala totindika yango liboso po atya bi likma wakoya boye bakoluka kosimbisa penalty asimbisa touche na kati ya kare asimbiso bakembo akocharge koluto na biso Nicodème Kabamba avant mavuba azwa makambo bacorne me bandaki na koluto Nicodème Kabamba nana kufi te akati corne ekoti mbala moko ozomona beti penalty ekoti mavuba pa ye azwi yango corne ekoti mbala moko sikoyo lelo bolukaka yango Comment ça encourageant, ça fait féliciter vraiment. Il y a des gens qui ont des papas qui ont des kaka pour biso de l'inga bali le kola boy donc il s'est bien ton histoire
azobomba ngo mpena mponga mpe na koexplikaka barosina bapremi ndenge mpe papa kusu azobetela biso lelo na bino bozolanda biso avant tozonga lisusu na léopard tolekanga mokina na nini tozonga so tozongela papa kusu proposer motuna oyo papa kusu bekipe oyo ndenge oti koexplike biso libandeli ezalaka baprêtre ezalaka mais bapratique fétichisme ezalaka papa mpona nini pendant ekipe eza ya bato na nzambe ya banganga nzambe mais mosala ya kisi na vita na wana ezalaka koexiste banda ebandeli ya baclub oyo papa kusu mpona bango moko basango bayaka na makambo wana olingi okende obeta bale apesi yo crucifie bango moko bapesaka ide ya bakisi bazopesa bajoueur bapriere bango moko alors ntango joueur azokende po abeta bale yo kamati priere opesi ye eno priere oyo nde ekoprotege bino ekoprotege poto okotisi nini na motu ya joueur donc basango bato bakotisa molimo ya kisi na bale ya mibale omoni motu nyonso ntango akomaka na esika asuki asalaka recours na force moko mpo esunga ye mauvaise orientation nde yango ebebisi mpe na bale yango ekomisi yango mpenza ya kisi normalement bapratique oyo wana bazosala kaka mpo ezali na mauvaise orientation logique nyonso ezala mosala ozosala ezala otongaka ezala ozobeta bale il faut ozala kaka na référence mpona nini moto asambelaka nzambe mpo lelo bozoloba kaka kisi me kisi yango eza nde nini omoni lelo par exemple bana na biso boza na babon joueur bazobeta mpe bazokota bakota mpe bakisi bamosusu mpe bakende kisi te basambelelaka bango mais na mboka oyo par exemple basambelela léopard bazwaka coupe te depuis 74 basambelela vita bazwaka coupe d'Afrique de club champion te depuis 73 donc bandaka bazwa 73 esila bosambelela léopard bopia bango bakisi ya basorte nyonso bokopesa bazwaka coupe te parce que bobebisa makambo ozomona sikoyo donc avant boya na bapratique boyebaka place bosukeli toza na babon joueur tozaka na baentraîneur ya bien mais nga nalingaka bato basosola eloko oyo ezali ke place mayele ya moto esukaka bino bolobi mayele ya nzambe ebandi me nzambe bomonaka ye te il faut bosala recours mosala oyo yo ozosala prédécesseur na yo azali seimeli moto asalaki yango liboso ye nde azali référence mpo yo ozocontinue œuvre na ye bana ya lelo azobeta bale aza kose référé na nani ye azocontinue œuvre ya nani lelo toza na bajoueur lokola papa makengo oyo ya mikado atiaka bi oyo eprovoke indépendance ya Congo. Est-ce que eza na mwana moko pesi asambelaki nzambe epesanga bi ndenge opesaka tata makengo eke bi wana ekumbi lobiko ya bato biso lelo ezaka nabeta lokola Messi nabeta lokola Cristiano kutu alobi yango kaka beta lokola Cristiano bongo soki Cristiano wana akendeki kozwa kisi soit apesa motu kuna na mboka na bango yo ozoloba obeta epuis obeta lokola ye oui mais il fallait nabeta lokola Pele po azalaki motu mwindo nabeta lokola Kibonge yo ozobeta na Darim esenga obeta lokola Kidumu lokola Kakoko oyamba lokola Vieux Souplex donc omoni faut kozala na ba référence nabeta lokola Seigneur Tiento azokanga bale na tolo nabeta lokola Sayo Mokili premier défenseur docteur bani attaquant de pointe ya makasi oyo azaki na Drago ozomona soki makanisi wana ekozala na biso ekozala esengo mingi donc eloko ekotisaka kisi basango motu bakotisaka esprit wana ya bakisi ya bapriere lelo mpe bano lelo soki otikeli ye penalti po abeta penalti azobanga eza normal
il faut assembler la basket, mais il faut aller baka koye kola kobeta penalty d'entraînement. Koye bako yamba penalty d'entraînement. Quand vous kotisi kisi na bale, mais vous kotisi bolobelité likambo ya prière n'examen d'état. Pona nini mwana ke kosambela n'examen d'état. Kwa zwati. Siko soki chaque jour mwana wana azofongola Bible, kwa tanga ka ba verset biblique. Ba questionnaire ba ko tourner na détail, ça na kati ya Bible wana. Akende ko répondre ba verset biblique. Ako répondre mituna oyo makambo ya tanga. Donc il fallait mwana wana ayekola mingi makambo ya tanga. À revoir ba leçon. Ndenge wana pe mobeti ndembo. Soki kako kozala concentré na bale na yo zobeta. O créer hein ba numéro, o créer ba tactique, ba technique. Ndeko permettre yo obima bon joueur. Alors na l'air wana okosenga concours kaka ya nzambe okozala na problème ya bakisité parce que oyekoli gardien olobi bon gardien ndenga telemi na penalty soko beti musika te place azali na distance ya 1 mètre bale ya C ezala na vitesse akokokokanga ngoti parce que tango attaquant na gardien batelemaka bango mibale attaquant amonaka batie ballon musika gardien amonaka batie ballon pembeni siko gardien azobanga ballon eza pembeni mingi attaquant pe azobanga ballon eza musika siko l'air bazoya bango bale siko ba gardien alelo tina bomonaka bakendeke na mouvement akengambo ballon ekengambo pona nini bakosaka bango ke talaka lokolo ya joueur un bon gardien atalaka côté ballon ekendeke position nyonso attaquant kozwa ata bini asali nyonso yo kotelemaka kozotala l'air ballon ekolongwa place yango ezali direction oyo ballon ekozwa yango wana yo kokende yango wana ekopermettre yo okangango yo pe attaquant à partir déjà ya entraînement il faut oyekola kobeta penalty na yo il faut yeba kokosa gardien mais ce qu'on beti yango malembe akozwa ngo il faut ezala kaka tire makasi te mais ya vitesse parce que gardien azaka na tango mingi te po aluka sota koya sota sala boye soki ballon eza na vitesse mingi ekomi lekela ye akoyi na retard il faut koyekola lokola jeba ya Ricky Mavuba parce que Ricky Mavuba azalaki azorate pena penalty te nayebi karata penalty kaka moko na kisangani mais majorité ba penalty azalaki kotyango parce que azalaki kokosa bato na lokolo donc kisi botyango sima nde na profite mpona nayebisa likambo ya Léopard bayiba mbongo ba Léopard na bato ya deuxième république Léopard azwi coupe d'Afrique bapesi bango mbongo na bango te ya coupe d'Afrique bapesi bango te mbongo na bango ya participation ya première équipe noire participer na coupe du monde bapesi bango te mbongo na bango bakongola na kati ya république démocratique du Congo la république du Zaïre mobimba alors libabe wana oyo ba Léopard balelelaka ti lelo oyo bato baza na bamboka balelela ekanga Léopard azwaka coupe te Congo ezosala bien moni ose retrouver nasi kadikula Armand Malora a se retrouver histoire ya imana na ASV Club otobenga Victoria Club po nini Victoria Club lo ngana yebi Victoria Club général ta on faut t'expliquer mais papa pousse à expliquer biso po nini Victoria Club c'est parce que bazaki qui vont gagner mingi victoire na monde non c'est vraiment génial. Et pour ça aussi la thème mais bon vous savez à la télé l'air c'est l'air mais nous sommes encore là avec papa Kousou azo symbole la biso vraiment na clair marabu ya bali na biso ya Léopard ninga chuluba donc ndi ba melambo ndio pa nzambe na tata nzambe
Ami comme capacité de kakuna te tozongela papa kusu abetele biso bisolo ya léopard pour la nini banda 74 banda 68 74 aventure esukaka na nzela ekomaka boye mpo na nini eputa tozalaka bayimbe liboso ya koparticipe papa kusu akose papa kusu léopard na 68 yo mpenza oza mini place osembola ya biso 64 68 74 aventure esila léopard ekoma libabe na libabe betela biso na bisolo papa kusu motema mabe efutaka te omoni l'ingratitude ne paye pas léopard oyo ezalaka nano na nkombo ya lion na nkombo ya lion ntango tokomi na président Mobutu azwi bokonzi na 65 ntango tokomi na 66 tokota 67 match yaki kobetama awa Lion babetaki na Black Star ya Ghana topolaki na 2-0 Black Star asakanaki na Léopard mpenza ya kosakana kovandela na ballon komata likolo ya ballon na miso ya président Mobutu nde président Mobutu amonaki ndenge wana alobi te ekoma anonsa il faut kosala équipe lokwa makasi nde bongo abengisaki babelgicain donc bano bazali kobeta bazali na poto lero bobenga moko bakiliste ntango bazobenga moko babelgicain donc bapapa kabamba bamukani mertens bamuwawa bakasongo nana kasongo bayaka bango nyonso baye nde bachange équipe ekomi léopard basangisi bango na baloko il fallait babeta bamatch bamatch ya miko ya makasi nde wana babengisaki rapele ayaki awa na équipe na ye FC Santos premier match président Mobutu abaki oyo akotia pele bi akozwa vewe wana pele aye na légende na ye ke abeta kaka 30 minutes pe aganyaka kaka match wana Freddy Moulongo angi parmi bayaki aki grand défenseur vraiment salaki nyonso kopela tia bite match wana pele aganyaki to équipe ya bapele Santos eganyaki Santos ya Brésil eganyaki na 2-1 bi wana ezalaki bi ya nani mokili sayo ikatiaka bi wana pe bongo Freddy Moulongo azwaka choc pela anyataka ye parce que pela azali kokoleka te ti na ndenge Moulongo mpe carrière ne ya bana esilelaka wana pela akendeki azongaki periode wana ezalaki matumona ne luka azalaki parmi bagardien makasi ya Léopard azali gardien ya Himalaya nsima nango kobeta basali fusion donc asorto bani basali Léopard basali fusion ya baloko na baye bautaki poto yango esalaki ke na participation wana ya Léopard na Coupe d'Afrique baye kozwa na 68 babeti na Asmara parce que lero wana Ethiopie ezalaki kaka mboka moko na Djibouti lero wana sikoyo bazwi na babeti na baje mungamuni baza na bango nde baye kobeta finale na Addis Abeba esika bato bazwaki coupe oyo président Mobutu asepelaki apesaki bango bavespa oyo bayombelaki bango na ntango wana Léopard lelo toganye mama kabamba lelo toganye mama mungamuni lelo toganye mama ngeni dungi lelo toganye mama kembo lelo toganye mama kibonge ainsi de suite. Alors ntango bazwi coupe ya 68 na 70 bakei na Wad Medani na Soudan na bokambemi ya français moko André Mori nere bake na premier tour kaka banongoli bango nde na même période wana na 70 vers club pe aye po akota na Coupe d'Afrique parce que vers club mpona mbalane ya yambo depuis vers club ezala vers club Victoria Club atikala kozwa Coupe du Congo te
mpona mbala ya yambo wana siko akomi Vita Club nde aye kozwa Coupe du Congo. Sikoyo akei il faut participer na Coupe d'Afrique. Donc club pe basungaka ye na ntango wana balobi kofazwa bajoueur na baekipe nyonso ya mike aziba osatire avec club ezalaki makasi mais na ntango ya 68 osatire ya Mazembe ezalaki makasi. Donc Mazembe awuti kozwa Coupe d'Afrique bazwi bajoueur ya Mazembe mingi na avec club lokola babrinch bakalala Kapata Basaidi lokola pe Kalonzo Katumba Kazadi bon l'air avec club aye kozwa na 73 à sa première participation na bango na 71 Cameroun alongolaki bango na Kano de Yaoundé alongolaki bango. Léopard aye kobeta sikoyo na 72 wana bazwi sikoyo babengani André Mori na 1970 na les aventures ya Wadimedani na Soudan sikoyo babengisi Blagoje Vidinik na Yougoslave wana aye na période wana sikoyo vetre basi équipe makasi Daring équipe makasi Mazembe siko équipe makasi Bilima pe équipe makasi wana sito côté ce qu'on a recours à l'authenticité. Donc Zaïre et Mati makasi sikoyo tozobeta Coupe d'Afrique des Nations tozobeta éliminatoire ya Coupe du Monde wana sikoyo tozobeta ngo 73 tozokende 74 donc toza na 73 72 nano ntango toke kobeta na nini na Cameroun biso na phase de poule to gagné donc RDC a gagné Congo Brazzaville. Siko Congo Brazzaville a accédé à la phase ya finale. Quand il a accédé à la finale a ziku. Siko na kanda wana biso to gagné la ka bango ba pesi coupe na Kombo Marie-Jeanne. Ba sepela kuna ya kosakana te basala fête. Sikoyo biso na 73 wana tozobeta sikoyo éliminatoire to se qualifier sikoyo na Coupe du Monde to gagner Maroc to gagner na 3-0 awa phase retour Maroc alobaki akobeta na yete parce que na ebeteli o Léopard abetaki en tout cas akokoka phase retour wana ndenge wana na qualification wana ndenge Léopard azalaki qualifié pour na kobeta Coupe du Monde. Président Mobutu a sepelaki makasi parce que Vidinik entraînaka Maroc. Sikoyo aye koyebisa président Mobutu que voilà roi ya Maroc alakaki ba joueur donc alakaki équipe marocaine soki bo gagner na opesa bino bandaku na opesa bino bamituka. Sikoyo yepe nani président Mobutu tanga yoki bonga lobi bongo soki ya kosala bongo biso to kokosala ngote soki pe bo gagner bango bo se qualifier biso pe to kosala ndenge wana tango ba gagner ba se qualifier nde ba ko pesa bango ba Léopard prime wana ya bandaku na cité salongo oyo etongama na compte ya CMCI nde ba pesi bango na ba Passat. Sikoyo ba mizola ki angote lelo wana sikoyo balaki bango ke bapesi bango déjà mais bamikomele na ndesika te sikoyo bakei kobeta sikoyo finale na 74 wana na Égypte. Sikoyo ntango bakei na phase de poule Brazzaville a gagné biso donc esali inverse. Sikoyo na kokota na phase finale ye Daring Congo Brazza akatani siko biso tokoti biso tobeti na demi-finale tobeti na pays organisateur Égypte tolongoli siko tobeti finale il faut finale wana bato bakango beke tobeta finale 2 fois donc dimanche tokenda DD na Zambie donc Congo Zaïre a un mauvais souvenir et égalisation parce que là il y a Tchébi
tosepeli victoire na 1 minute tozosepela victoire Makwaza a égalisé na compte ya Zambie match ekomi 2-2 alors tokobeta match de barrage mardi nzambe alingaki ezalela bongo mpo ndaye akóma na 9 bi tozwi coupe sikoyo lere bazwi coupe na bisengo wana bazweli coupe lokola Brazzaville asekaka biso ye apesaki Marie Jeanne biso mpe lokola tozalaki sikoyo na authenticité biso mpe topesi coupe yango nkombo ya mwana mwasi na biso nani Moseka biso sikoyo tozokumisa Moseka bayembela baleopard banzembo ya motindo nyonso sikoyo lere baye lokola balakaki bango bandako na voiture Passat bapesi bango yango donc bazwi bandako wana na compte ya qualification ya coupe du monde mais bazwi yango te mpo bazwi coupe d'Afrique yango esali ke bato lokola neti Pombi abetaka te coupe d'Afrique mabetaka qualification ya coupe du monde ye azwaka ndako mais Tubilandu abetaka nini finale ya coupe d'Afrique des nations mais azwa ndako te parce que ye abetaka te na qualification ya coupe du monde donc bato fo bayeba eloko wana malamu sikoyo ndenge bapesi bango bandako na Passat mbongo na bango oyo babeteli coupe d'Afrique bameli bango yango na même période yango kaka bazokende coupe du monde bakei na Allemagne parce que lero wana finale ebetamelaka na Allemagne bakei kuna match ya liboso contre Écosse bon bopesa biso bambongo na biso kasi mbongo ya coupe d'Afrique bazwi te mbongo na bango ya participation parce que na niveau ya FIFA participation kaka fo bozwa entre temps awawa na sauté ntango bayaki na coupe wana esengelaki zairwa nyonso na lere wana ozala mwana moke ozala mokolo il faut contribuer opesa mbongo babengaka yango opération léopard to opération Moseka donc bazwa bade makuta na bato nyonso sikoyo na niveau ya bamboka ezalaki ke bazozwa soki mbongo eza te bakader lere wana bagmpr parce que GMPR yango tebongolaki ebongona kader babandi kobotola na bantaba ya bato babotoli bantaba po raisonner kaka bato wana na mboka bazwi bango bantaba na bango bato wana baolole mais bato oyo ndenge bazwi coupe oyo bantaba ekei bongo soki bazwi lisusu parce bantaba mpe kokende na bandako te makambo ebandeli wana bazwi bambongo wana bapesa baleopard bapesa mpe bambongo na bango te babeti match ya Écosse topolaki 3-0 contre Écosse baleopard bazeli mbongo na bango na ya coupe d'Afrique na ya participation bazwi te deuxième match contre Yougoslavie en tout cas baboyaki bakobeta na bango te nakobanza na prochaine émission na opesa bino filme wana comme ça bochango botala ndenge nini baboyaki na bango ndenge nini bazalaki kotika babi ekota na yango baye kopola match ya Yougoslavie alors pour la kanda sikoyo badirigant ya ntango wana babandi kointerprete yango te Vidinik asali kaka bongo parce que Yougoslavie eza mboka na ye nzoka ezalaki bongo te en plus baye kobakisa nini non parce que baleopard bamemaki banganga yango wana bapolaki eza problème ya banganga te soki mpona banganga wana bazwaki coupe d'Afrique na nini na Caire kuna na Égypte bongo nini ekosala ke mpona banganga bapola na bascore ya ba 9 ya ba 3-0 non problème ezalaki bajoueur bazalaki démotivé démoralisé bozopesa bango mbongo na bango te même na match ya non contre Écosse ezalaki 3-0 te pardon ezalaki 2-0 contre Écosse en tout cas bakolaki 2-0 babetaka kitoko ya kosakana te contre siko Brésil bien que démoralisé mais mpona bango bamonaki en tout cas bakopola na Brésil te il faut babeta donc bajoueur base motive bango moko malgré bazwi mbongo te donc babeti bapolaka contre Brésil 3-0 nde baye kozwa nzela baye kosoka donc bazalaki éliminé na premier tour wana
sikoyo lere bazongi omoni peuple azalaki kozela eloko ya makasi na bisengo towuti nango na coupe d'Afrique. Sikoyo bayeli biso susu bisengo wana te me likake bangaki baya nango nda ekutu azwa carte rouge ekomi ke inane mobili bakobeta te, donc babiloko moko ya mababe moko eyaki banda bazonga bongo basenga mbongo na bango bapesa bango yango te ti na ndenge régime ya Mobutu ekende bakenda na mbongo. Lelo mpe tozobunda kaka kosenga na gouvernement ndenge bazolanda biso mpe à travers émission oyo todélivre Congo na eloko wana, donc todélivre Congo sportif na eloko wana. Sino te esalaka bien te omoni bana bato bazoboma te bobimisaka bambongo lolenge nyonso me tolobi borepare eloko wana. Soki borepare yango te bokozwa na bino coupe te ata bagardien équipe adverse balongwe batikeli bino poto vide bokotia babiti parce que bajoueur oyo baza lelo bamosusu bakufi mwa ndambo batikali bomeka kobenga bango bosoka na bango boluka na bino défi na mfumukusu te oyo tolanse ye défi bolanse nga défi te parce que ngai te moto natangaka Léopard ngai te moto nakangi Congo me ngai nde naza kolimbolela bino schéma ya kodélivre Congo sportivement. Osomona ndenge moko naexplikaki bato ya vita ebebaki na 75 donc 73 bazwi coupe me mayema lekaki na 75 nde bomi sikoyo vita wana. Sikoyo coupe ya vita po bazwa coupe il faut bakende esika coupe eza mpe lokola Léopard po bozwa coupe il faut bokende na esika nango. Soki bobanga ale mosu kokutana na mfumukusu po bato bakolo kasi so bosali ndenge na nzambe bakoko alongi me nayebi te soki yo oza no motu mwindu te alors nzambe ya bakoko aza inutile pana me soki oza motu mwindu yeba bien kozali descenda ya bakoko wana oyo ozoboya alors mabele oyo eza ya bakoko bokota banganga bozwa basorte ya banganga bozwa bamarabu bosala bapriere ya ndenge nyonso na bato nzete ekauka baleka mokolo mosusu ke Marie alakisi bango ke coupe ezoya me biso toloba biso na schéma spirituel bonzambe eza moko l'ingratitude ne paye pas. Soki bokobongisa makambo ya baléopard te bokotikala kozwa coupe te boye na obonka tozwaka chan bozwaka chan bozwaka ngo le 8 mars eza mokolo ya moto aliputa mfumuki mbango donc makambo mosusu bobetelaka yango tembe te yango na lelo bana na biso bazobeta bopesa bango chance mais chance wana bosala kaka réparation sino te ndenge bozomona 3-0 na 4-0 eza lokola avant vous balakisi bino ke possibilité ezali ya kozwa coupe wana mais bobongisa po bozwa coupe po soki bobongisi te Angola ndimaki teke akoki koencaisse 4 bi azalaki makasi coup sur coup 3 bi na premier mi-temps. Est-ce que Léopard na deuxième mi-temps tche susu parce que 45 minutes na premier mi-temps o tche 3 bi et supposé que le baki na deuxième mi-temps ko tche 3 comme na 6 mais na deuxième mi-temps o tche moko Angola zongisi mibale Angola pa kokai kozongisa 3 ngo bosali nini mais te bosala na ni te il faut na le accéder na quart de finale. Si vous voulez accéder à la quart de finale, vous s'épelez. Pour continuer à s'épeler la finale, les actes maintenant par un coup soutenu, mais par un coup ça zone banabina za ko insister, bon bongisa makambo oyo wana. Bakuzu wana eza déjà ilikaki. C'est pour ça que na mususu tsunga régime weza mabakara ilikaki. Est-ce que ikola la biso petina tokomi jana 2016 au tobi déjà Rwanda 2016 au ba bete kuni za ki mususu mange wasaki ba déjà ndingi zo sembola tonela polele awa moyena sa kutu commentaire ezati. Yango pe ku ko pénaliser biso pe mususu ko nda biso tina mobu esika. Makambo guteleka na 59. Yango ezo nyokola Congo tina lelo.
makambo eleka na 1921 yango ezonyokola Congo tina lelo makambo eleka na 1491 na ancien royaume Congo lelo kutu royaume Congo ekufa tokoma na ba république makambo na 1491 ezali konyokola Congo tina lelo nyongo soki bofuti yango ti république du Congo oyo ekomaka république démocratique du Congo na 1964 à partir de la conférence ya de Luabour. Il y a un République d'Isaïr le 27 octobre 71. Il y a un sous République démocratique du Congo. Président Kabila Lelo a remplacé Roi Baudouin ou bien a remplacé Mouzé Kabila. Mouzé Kabila a remplacé Mobutu. Ce qui régime à Mobutu ebebisaki eliaki banyongo Mouzé Kabila tango akotaki afutaki banyongo wana na Banque mondiale mais banyongo Léopard efutamaki te ya Banque mondiale efutami ya Léopard efutami te mais Mouzé Kabila banyongo afutaki ya Banque mondiale ye te mutu adefaki bafutaki yango parce que mboka oyo aye kodirige nde mutu edefaki bongo soki ekomi ke ya bana mboka bolingi te mais ya mindele bofutaka tout réparer somoni l'ingratitude ne paye pas. Papa Kusu, l'ingratitude ne paye pas. En tout cas, tout comme il a souka. Mais tout ça, c'est malheureux. Papa Kusu, après sa vie, en conclusion, la nuit soit lobby. Surtout, mingi léopard pour Yamondi, tout ça, n'angala, pour tout couper ta chaîne. Papa Kusu, le bel abisso, la moussé, na makamunyo, sur tout koloba. Surtout, mingi, na ndio le bel papo, na léopard. Mon élo, kotu loba. Nga, ça, linga bien, ça, linga passi. Vraiment, ils a clair. Ceux qui, pour l'anissa, marambo, ne sont papa Kusu. Loba soki tokosalela rango peut-être tokomonaka changement mais soki tokosalela rango te eza pasi papa Kusu eza mbala liboso mais eza mbala suka te o vraiment eza nzela ka tofungoli mais mpona lelo okoloba nini par rapport à nyonso tolobi matondo mingi Kusu alingaka boyindo na ye alingaka mboka na ye Congo alingaka makambo etambola malamu soki esika oyo nalobi omoni ke esui yo esali mabe kosilika te melinga tobongisa nde esika yango mpo lelo peuple congolais ntango Léopard abetaka ezala na CHAN ezala na niveau ya championnat ya CAN donc peuple congolais azelaka coupe peuple congolais azelaka coupe ya ndenge moko mpe na Vita na Imana na nini na Mazembe partout basupporters bazelaka coupe donc topesa occasion na ba Congolais bana ya lelo tout basi bakoli parce que depuis 74 tina lelo na bandi so 42 ans lelo donc le coupe ezoya te alors na bobanze ko na lesengo mingi ministre pe azolanda biso soki le 23 oyo ba recevoir la journée autozoaka première coupe d'Afrique des nations soki ekozala mokolo ya kovanda na bancien Léopard ya 68 na 74 ekozala malamu lokola mokolo yango namoni lokola esi eleki bavandelaki yango te mais batia na mikolo ezoya baluka mokolo to honore image ya bato nasengi na président de la république nasengi na premier ministre nasengi na baservice nasengi na gouvernement nasengi na peuple congolais nasengi na bapoliticien oyo tolingaka mboka na biso tolinga mpe bato pamba te soki eloko etangami eza nango simple mpona kofongola mpo ani kofongola te mboka efungola kaka mpo ezali ke ifo tosolola na lobilo ifo tosolola na mungamuni ifo tosolola na ebengo suplex ifo tosolola na kabamba ifo tosolola do yango wana nde eza mabe soki ezali mpona kosolola na neve kopesa Patrice Neve banini bamercedes kopesa bango ba $50,000 oyo wana ezosala nango mabe te soki mpona kopesa ndeko no moyindo nde ezosala mabe
$500 na bango. Président de la République a fungoli motema, président de la République a dingaka mboka naye. Apesi ba léopard $500 na bango bazwaka par mois. Mbongo wana pe limwa lisusu emonanaka te bazwaka yango te. Donc ce qui a béni et comme les Camerounais au ministère et s'occuper na ye. Pour nini ye moko ta ye bakotia loboko na poche pour mis sur sa traitement. Hein? Donc banza likambo epenza likambo total ngo malamu. Gouvernement boza pour na Congo. Président pesi $500. Mais na bambongo wana président kaniseli bango bacha bango na statut wana 500. Mais na bambongo na bango oyo ya 74 to sala tamwa eloko to pesa bango elenge. Ngana obanda bino bapanzisa. Soki bozo lobela ngo peuple pas zo lobela ngo. Hein? Leur moko peuple faut kosenga babongisa pe metenyo wana. Bino ba député. Osomona makambo ngo yango siko. Bokendeke na parlement kuna na ebite kuna bokendo salaka nini na ebite bolimbisa mama ko mboka eza kokangama na kota bani ti bana ya batu babozo boma nzoto libabe ezolanda bango o arataki penalty kasi pona libabe ti o ankesaki bi o ankesaki pona kaka libabe ezolanda bango ya 74 soki bino bozelaka ke mokolo moko bo gagner sans kopokisa makambo po boloba te papa nkusu moto lokuta eza erreur po mokolo yango mpe match yango ekobetama atanga so na bandotala te bato moko mpe babandotala yango kaka baboloba fo bapola kaka lelo moni eza bien te il faut bato nyonso basouhaite victoire ya Léopard mpe coupe esali bien moni bato 68 basepelaki yoko tuni nga bona no mona no coupe Léopard te moi moke osepelaki na chane na chane wana baloko oyebi no pete kote coupe yango utaki ya chane wana ozomona soki bato ya chane mpe bakende bakanga lisusu bato ya okutu des nations toloba te nga nalobi nalobi kaka mais tolinga mboka yango wana moni makambo mosusu bozwango na baaventure te bozwango na koseka te bozwango na sérieux parce que eza na côté politique jeunesse na biso eza na côté scientifique eza na côté ya religion na kobanza biso nyonso na bemoko tolinga mboka tolinga avenir surtout jeunesse oyo eza avenir ya lobi to prêcher na bon exemple pour permettre bango bakoya na baerreur te bango mpe batambola malamu mpona lobi ekoka kozala bongo malamu po tala lokola mwana mavuba aza kobeta na poto na ekipe oyo azobeta aza capitaine mindele bolimsi pacha ye capitaine toseke mwana na azobeta kitoko kuna me mwana wana boyi kobeta na Léopard mauvais souvenir azwi nationalité ya mindele mwana ya kembo azobeta bale kitoko akoya kobeta wa te mauvais souvenir mpona nini kaka mauvais souvenir ekozala te bon souvenir matondo. Merci beaucoup Bandeko Balandi, température sportive, tokomi vraiment na suka pona numéro na biso ya lundi ya lelo vraiment naza ya kosepela et puis na yebiki yo kosepela en tout cas mon papa pour celui c'est très important, c'est très capital. On a appelé ça épinglé en tout cas le ministre du sport pour yebiki yeba na sport mingi mon vie na ngai auto sala ramasa moko Denis Kambai to bambana ninga pe na bambana na judo Denis Kambai pa bambana en tout cas exactement à considérer et ça la bien sûr qui te réparer et ça la bien ninga papa pour ça vraiment eza bali bosone na bimeza mbasuka te tokoya lisusu papa kusu arobeta lisusu masolo mingi ya koleka po ani pena na tranche matinale biso to beta lisolo boyi lokwa to beti lelo to programmer yango papa kusu tokoya lisusu arobeta biso masolo po vraiment za mundo ya koyoka. Merci l'équipe technique esungaki na pona kotanga ndako na bino, merci beaucoup na bino so bolingaka émission température sportive basti gestion na bino en tout cas ba remarque na bino eza la bienvenue et pas la cathédrale bobe kana numéro za wana bokoma kana numéro za wana ekuya na kokoma pe na kosala nango. Merci l'équipe technique obasunga tunanzamba kutumo kana
apambola bino tokutelinga bino prochainement mais pour la rediffusion émission vous avez bon mardi à partir de 6h30 d'ici là vous êtes toujours branché dans le programme RTMV vous allez jamais d'ici au revoir et à la prochaine bye. Kondima patinetego oyo patiego moindo atana patiego ata kondima patinetego oyo patiego Yo peki kolo bango, eba tingie, na batango batia kre, yo te la kaka